Muto ya zalaki ya kokufa asali nini azongi na bomoi. Congo ezalaki maudit, Congo ezalaki ya kokufa. Parmi ba président otomoni wana Kasavubu, Mobutu, Kabila na Tshisekedi. Moko na bango a signé un pacte à côté sa Congo na monde des ténèbres. S'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Mukolo wana Congo esali nini et côté na monde des ténèbres. Ce que aujourd'hui Kasavubu, Mobutu, Kabila, Tshisekedi, 4 noms au élections na présidence à Congo, ce sont les 4 présidents bangwana. Mukongo, Mungala, Muswahili, na Muluba, les 4 langues à Congo, 4 pouvoirs. Est-ce que Batete les langues nationales? Qui était les langues nationales? Non, tu as 4 langues nationales au Congo. Ce que aujourd'hui maintenant, Kasavubu Oyo, Mukongo, de son vivant d'engana to vandi na plateau tant longue na pouvoir ayeba ki muto a remplacer que c'est Laurent Kabila et plutôt nani Mobutu tant longue na pouvoir ayeba ki muto a remplacer nga Kabila Muswahili tant longue na pouvoir ayeba ki muto a remplacer qui était. C'est ainsi kombo wana ya Kabila fallait ezonga et Muswahili wana fallait sala nini azonga na pouvoir potanga kolonga ayeba muto yo a remplacer 4e. Donc Kasavubu tant longue na pouvoir ayeba ki muto a remplacé Mobutu. Mobutu ayeba ki era ki exil na Maroc muto a remplacé Laurent Kabila, mais Laurent Kabila ayeba ki te muto yo a remplacé yi. Yango moni kombo ya Kabila fallait zonga tango lelo a longwe ayebi ke muto a remplacé nga Tshisekedi po basala 4. Et le plus jeune wana soki otali lokola Joseph Kabila za continuité ya papa na ye. Notamment omoni Laurent Kabila sala ki 3 ans na pouvoir. Ya sali 18 ans et puis biso 21 ans. Oh so 21 2 plus 1 et zo pe biso 3. Donc, c'est le 3e pouvoir. Pouvoir, il y a indépendance, pouvoir, il y a dictature, pouvoir, il y a rébellion, na pouvoir, il y a irne. Parce qu'il y a ça, la continuité. Sur le plan physique, il y a continuité, il y a papa na. Sur le plan spirituel, il y a continuité, il y a Joseph Désiré Mobutu. Tout comme on a prochainement, comment il y a continuité na. Parce que y a ça, la continuité, il y a Joseph Désiré Mobutu sur le plan spirituel, sur le plan physique, il y a papa na Laurent Kabila. Donc, il y a ça, continuité. Maintenant, le plus jeune, c'est qui parmi Bango? Kasavubu, Mobutu, na Kabila. Bango Misato Obaza presque même génération. Et Tshisekedi Oyo, pona Bango Aza Moana. Souffrance à Congolais, pas sonio songala yo to salini, to deuxième président, c'est Joseph Désiré Mobutu, non? S'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Maintenant, muto pe fala bimisa mboka fala zala na même catégorie que ye. Yango moni Tshisekedi oyo to bengi Félix ayeko bimisa yango alobi je remets ce pays entre les mains de Dieu. Oya zala ki na kufa azongi na bomoi. Mais tozana biloko oyo tozo retenir. Bisotou c'est Zlatan Boloké. Identité l'animateur de King. Bisotou. To s'abonner na Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malamu. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bisotou, to s'abonner. Zambeza malamu. Ma Référence TV, Zlatan Boloké. Identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Fetia Yamboma. En effet, Togolia Togomela, Fetia Yambome. En effet, Falidi Kapa, Lela Fetie. Bisogno sur tout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fétier. Chia de Canton, Natalaga Fétier. Franka Paya, Lula Fétier, Renata. Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Naïbi Kiboza déjà ébélé wana. Pour la Kolanda, ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Ndenge tolobaka toujours que il faut être à l'écoute. Il y a Makambouele dans la République. Et ça, il y a un bisognos tous en Angola, là, héritage. Mouto Sala, na makasi na époque comme Congolais, Azate, na émission na biso le Toyambi Moussali, frère, mais azala message moko oyo kozala important na oyo azana posala na yango
na oyo pe azana posala na honte mais tango ka banda koloba avec intéressant comme tout nyonso et en bolelo to yambie pour tout solo là ce qui se passe vraiment na o Italie Bible parce que les Bible ezanzela soki ezanzela eza ville soki ba peso adresse bien té ezaka mukebo robunga tant robunga mambobele o yesima mbote mwana mboka. Bonjour papa journaliste na peso mbote na kombo Yesu na ngai ya permettre ngana yo to kutana. Kombo la ngai frère King de Kikobo. Naza messager ya communauté ya ba 4 messagers de Mbinza naza na cellule ya Lingwala o ezwami na avenue Louvois 266 et kambami na révérend pasteur Paul Malouzei. Les 4 messagers de Mbinza bozo sala nino juste parce que moni lelo ba confession religieuse et comme ebelé ba prophète bazobi mebelé tozoye baté nani qui fait quoi qui est qui. Bon biso soki olingo ba sur les 4 messagers de Mbinza. D'abord, eza communauté et bandi les loté. Faut tout na évêque général et église de réveil, pasteur Soni Kafuta, parce que moi on a 4 messagers de Mbinza, ce que tout nié à quoi il y a 4 messagers baza banani. Ba 4 messagers de Mbinza baza bana ya ID na bala donc parmi bateau babandi réveil na Congo et bateau babandi éveil prophétique pour na mboka Congo, bateau bazwa vision oyo nzamba lobela bango. Bayoka voix audible ya nzambe kolobela bango pona mboka Congo et tozana eloko mususu tolobela kate tolobela kaka mboka Congo ponga na zana eloko mususu ti ata lelo to tei paradis oui le paradis c'est bien maintenant na mona paradis personne donc futo ye banane oyo tozana ngo physiquement sur la terre et paradis eza spirituellement tozana ngote o tozana ngo physique to ye banane yango voilà oyo nzambe alobela ba 4 messagers de Mbinza pona mboka Congo. Yango to partage ka pona mboka Congo na 2000 bandeko bazala ebele na Kishasa awa moko ya ba 4 messagers de Mbinza apôtre Daniel Musumbu Kofi ope na pesi mbote na yebike azolanda nga eskazwami na Londres na libota na ye asalisa campagne moko awa oezaki sous le haut patronage ya président de la République de l'époque Laurent Désiré Kabila pona kopesa message ya mboka Congo et bato ba yebi makamunini oya loba donc échanger tant oyo Laurent Désiré Kabila azalaki parce que ayoka histoire prophétique ya mboka Congo. Bozabana oyo abengami bien adina bala mais yepe akufaka ka boye na logoenge mwana na yepe akufi histoire pe église na ye tikalaka na nzela bino batu botikala eske bomoni bokeli boso. Donc c'est-à-dire église ezalaka ya mutute. Église eza ya mutute. Aedina bala za père spirituel. Et le but est que soko boti mwana normalement fu mwana wana kaka ye azala héritier non. Église eza ya Christ. Ils doivent appartenir à Moutouté. Ils doivent appartenir à Moutouté. C'est pour tout le monde. Ils ont héritage de que non, le col a papa, faut qu'il ait descendance, non, ils ont royauté. C'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit doit agir dans Moutouté. Est-ce que bien votre un message, comme on vous appelle, comme vous me pensez comme le messager, message ni bozanango pour le peuple de Dieu, soit pour la République démocratique du Congo, pour ba message na ba prophétie to lembi yango. Tu biso bino na part na bino pe bozana nini oyo bozo bombela biso na mboka oyo Congo République démocratique du Congo. Biso to mi pesa te oyo kinanu to lobi bien message le messager to za ba messager Esaïe a prophétisé pour la naissance ya Christ. Fallait bato moko batikala wana o batikali lokola ba messager basé la accomplissement ya monzoto epela tango epeli ba comprendre que bon Christ a botami et futo kende maintenant to kende kopé sa offrande. C'est de la même manière na biso. Notre prophète au na Congo lelo ba sala nzambe belé ba pasteur ba négligea o biso to linga ko lobelete Simon Kimbangu a prophétisé pour na mboka Congo concernant pouvoir ya Congo na 4e président de Congo ekobima na souffrance de Congo ekobanda komona bolamu et fallait ba messager ba zalawana pour baser l'accomplissement ya message wana tango ba ko mona bilembo ba bimisa yango alors bande ko na biso ba kimbangiste nazo continuer ko yebisa tout moment que faut ba se repentir parce que ba kosa peuple congolais ba kotisa biso na libunga o lelo ba te belé ba comme na difficulté ya kondima prophétie exacte na ya kondima évangile ya bonne nouvelle y compris na ba pasteur nyonso on nazo continuer ko lobela à chaque instant lokola ba denile si merci parce que bobandi ko se repentir nzamba zo lokumu mais bosa la repentance à solo ya mensonge te bosa la repentance à solo mangiste ba ko sebiso na libunga ndenge nini
bapesa prophétie exacte ya Simon Kimbangu te. Naza na ba livre awa oyo ya bandeko na biso ba kimbangiste ba komela biso oyo eza na prophétie ya Simon Kimbangu na biographie. Oyo eza plus de 170 révélations ya Simon Kimbangu. Oyo na sima eza na biographie complet ya Simon Kimbangu. Ba kimbangiste. Ba kimbangiste nde bato bakomi yango. Mutu akomi auteur ya ba livre oyo kombo na ye yango wana Matuswa Sila Jean. Donc mutu akoma ba livre oyo aza encore vivant jusque là azali. Mais bapesa biso intégralité ya message ya Simon Kimbangu te. Bakosa biso bapesa intégralité nango te. Alors nzambe lokola azala bolingo achaka toujours ba réserve. Esika oyo mabe ezali malamu pe ezalaka ba réserve bazangaka te. Yango ba messager fallait bazala poto ya kopesa maintenant éclaircissement na peuple congolais. Ba ndeko akomi makambo oyo akomi eza na bino na ba messager sens nango eza na sens moko vo eza na sens moko ya kobunga parce que ozo éclaircir vraiment ndenge ndeko akomi te na ba ledi na yo lobi ba kimbangise ba zo pesa ba message oyo eza yango te siko devant micro na biso awa to lingo pesa biso ba message en tant que messager na ba sens vrai. C'est-à-dire bapesi message ya Simon Kimbangu oyo komama na mikanda te. Message oyo komami na mikanda na ndenge ba interpréter yango c'est différent. Omoni message oyo Simon Kimbangu apesa c'est vrai. Simon Kimbangu c'est notre prophète. Mais c'est-à-dire que message wana bapesa yango na intégralité te. Awa na lingna laksabino na mukanda oyo na 11e page nango bazolo baboye. Yango yo totang ensemble ngana yo. En effet, beaucoup seront enterrés en Europe, d'autres rentreront en Afrique dans des cercueils. Concernant le Congo aura 3 présidents, mais le 4e, c'est par lui que Dieu va commencer à restaurer le pays. Ce président serait le plus jeune parmi les 3. Donc, la 4e président. Joseph Kabila. Aza 4e physiquement, mais sur le plan spirituel, ce n'est pas lui. Oui, Aza l'a prophétisé. Message moko, église des Noirs. Naza mouté église des Noirs. Naza chrétien. Voilà livre Oyo et Zolobela maintenant intégralité na accomplissement ya message ya Simon Kimbangu. Et ça livre o nazo koma. Ozomona awa ba photo ya ba président ya Congo. On a ces 4 messagers de Mbinza bango wana. Simon Kimbangu, notre prophète, et Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Alors, les 4 présidents ya Congo bango, tozana Kasavubu, tozana Kabila, tozana Mobutu, tozana Tshisekedi. 4. Joseph Kabila na tata na yebo tshibanga. Continuité. Il y a continuité. Donc, ce que je Kasavubu, Mobutu, Kabila, Tshisekedi, 4 noms où il est qui na présidence à Congo, ce sont les 4 présidents bangwana. Mukongo, Mungala, Mouswahili na Muluba, les 4 langues à Congo, 4 pouvoirs. Est-ce que Batete les langues nationales? Qui était les langues nationales? Non, tu as 4 langues nationales à Congo. Ce que je maintenant, Kasavubu Oyo, Mukongo, de son vivant d'engana to vandi na plateau, tant que l'on a pouvoir, aïba qui mouto a remplacé que c'est Laurent Kabila, et plutôt nani Mobutu. Mobutu tant que l'on a pouvoir, aïba qui mouto a remplacé nga Kabila. Mouswahili autant que l'on a pouvoir aïba qui mouto a remplacé qui était. C'est ainsi Kombo wana ya Kabila fallait ezonga et Mouswahili wana fallait salanine azonga na pouvoir pourtant que l'on a aïba mouto yo a remplacé 4e. Donc quand ça vous autant que l'on a pouvoir aïba qui mouto a remplacé Mobutu. Mobutu aïba qui est exil na Maroc mouto a remplacé Laurent Kabila, mais Laurent Kabila aïba quitté mouto yo a remplacé yango moni Kombo ya Kabila fallait zonga tant le loi longwe aïbi ke mouto a remplacé nga Tshisekedi po basala 4. Et le plus jeune wana soki otali lokola Joseph Kabila za continuité ya papa na ye. Notamment, au moni Laurent Kabila a qui 3 ans à pouvoir. Il y a sali 18 ans et puis Sibiso 21 ans. Or, ce 21, 2 plus 1, et puis Sibiso 3. Donc, ça 3e pouvoir. Pouvoir, il y a indépendance, pouvoir, il y a dictature, pouvoir, il y a rébellion, na pouvoir, il y a irne. Parce qu'il y a sali continuité. Sur le plan physique, Aza continuité, il y a papa na. Sur le plan spirituel, Aza continuité, il y a Joseph Désiré Mobutu. Tout comme on a prochainement, comment Aza continuité na.
parce que asali continuité ya Joseph Désiré Mobutu sur le plan spirituel, sur le plan physique asali ya papa na ye Laurent Kabila, donc il y a zaka continuité. Maintenant le plus jeune c'est qui parmi bango? Kasavubu, Mobutu na Kabila. Bango misato o baza presque même génération. Et Tshisekedi oyo pona bango aza mwana. Donc aza mwana na bango. Ba o basali combat politique ensemble. Wana ya zalaki politicien te. Papa na yende mutu aza collègue na bango basali na ye combat ensemble. Etienne Tshisekedi. Donc ya zalaki te. Sur le plan physique boy aza mwana na bango parce que obenga bango papa o baza ba camarade ya papa na ye. Et sur le plan politique aussi aza mwana par rapport na bango. Donc le plus jeune c'est lui parmi les quatre. C'est lui le plus jeune. Donc na quatrième président selon vous, le messager Ndembo Kobonga. Ndembo Kobonga comment na la kisayo tozwa Bible na la kisayo te mais totanga makomi et après kotanga makomi bakambozolo bane comme même na Bible. Comment na Bible quand même drapeau ya Congo tozo sala les drapeau ya Congo te drapeau ya Congo eza na Bible armoirie o mokonza mboka zo sala wana justice pe travail fois longolango eza ya Congo te yoka awa bazolo ba boye na pardon bolimbisa ngai verset 6 7 na 7e verset il y a Apocalypse D parce que Apocalypse D otozotanga nde esika drapeau ya Congo ezwami drapeau ya solo ya mboka Congo. Apocalypse D 7e verset et le Bible que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant, 8e verset, écrit à l'âge de l'église de Sion, voici ce qui dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Muto ya zalaki ya kokufa asali nini azongi na bomoi. Congo ezalaki maudit. Congo ezalaki ya kokufa. Parmi ba président otomoni wana Kasavubu, Mobutu, Kabila na Tshisekedi. Moko na bango a signé pacte à côté sa Congo na monde des ténèbres. S'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Mukolo wana Congo esali nini et kotina monde des ténèbres. Souffrance à ba Congolais, passionné son ngala yo to salini to monde. Deuxième président c'est Joseph Désiré Mobutu non? Ndaloba yango. S'il faut coopérer avec les diables pour que le Congo reste uni, je le ferai. Maintenant, muto pe fala bimisa mboka fala zala na même catégorie que ye. Yango moni Tshisekedi oyo to bengi Félix ayeko bimisa yango alobi je remets ce pays entre les mains de Dieu. Oya zala ki na kufa azongi na bomoi. Mais tozana biloko oyo tozo retenir. Biso ba Congolais, lokola ngonga na biso eza mukie moyen to tanga. Na lingina zonga na moi sous question mo eza wana. Drapeau ya Congo yuti na Bible mais Congo déjà tozaka na drapeau ya Zaïre. Tozana drapeau tozana ngolelo. Musée Désiré ya kina drapeau na drapeau nini oyo elobami na Apocalypse. Yo kasiko. Likamute tokotanga ngana yo tokene malem. Apocalypse 2 na premier verset le Bible écrit à l'âge de l'église des frères. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, celui qui détient 7 étoiles dans sa main droite. Ce que lelo na lakisa bande konanga bazana ndaku drapeau ya solo ya mboka Congo oyo. Donc auto ça na ya solo te. Eza ya solo te. Wana eza drapeau ya continuité ya Joseph Kabila toye bango na yebisi bino déjà que azalaki héritier ya Joseph Désiré Mobutu tokoye bango comment pourquoi drapeau wana ezonga na mboka na biso et bolimbisanga vraiment le temps na lukabilo kango tellement ezape moi mingi. Donc drapeau oyo tozo salela wana eza drapeau ya mboka Congo te. Voilà, ozomona ba drapeau oyo toza nango. Drapeau oyo eza na étoile moko. Drapeau ya République ya Congo tango ezaki Congo Belge. Basalela drapeau ya étoile moko. Lumumba, Kasavubu, Bampolo, ndeko na biso bakizenga tout ça tant ba déclarer ba indépendance, ba drapeau oyo ya 7 étoiles au totangi na Apocalypse dès na premier verset oyo azo détenir 7 étoiles
et 7 chandeliers. Des vrais drapeaux. Des drapeaux ya solo, yango e révolta ba Lumumba, yango e salake bazwa indépendance liboso ya mundele ba bengana mundele. Oh ya musée ope musée ya kina musée pe na 7 étoiles. Yo tuninga tikanga na yanola yote, otuna kingai. Sikawa le même drapeau oyo. Laurent Kabila tangwa ye po bengana Mobutu na Congo, oto bengaka libération asala kini. Asongisa ki ka drapeau ya 7 étoiles. Omoni drapeau e pesa biso indépendance. Drapeau ya solo ya mboka Congo. Le même drapeau oyo Laurent Kabila Salini aye ko zula biso lisusu libération. Omoni kaka drapeau wana. Siko nini s'est passé 1960-63. Tant to zako sa la drapeau Congo ezala ki malamu. Mais tant kaka Kasavubu na bande ko na ba changer, ba ko kota na drapeau oyo. Mobulo ebandi ba succession katangaise tant to kotanga histoire ya Mobutu, lokola marque de la bête, lokola mutu akotsa Congo na souffrance. To komona ngo drapeau oyo pourquoi Joseph Kabila yo zongisango. Nde omoni tant ba changer drapeau yo, Mobulo ebandi, ba guerre ba 80 jours, ba mulele, tout ça et yoko komandenge komaki. 1975 plutôt 65, Mobutu asali coup d'état na ye. Tant asali coup d'état ayeko changer ache drapeau oyo ya flambeau ya moto o akitisa na Congo. To komona ngo aussi na Bible tant akitisi drapeau oyo. Maintenant Congo ekoti na souffrance. To kotanga wana na kolinga tolobela épisode mobimba sur Joseph Désiré Mobutu. Comment ça sera la prochaine émission. À la prochaine. Question alors, monsieur Zali. Oui, avant aussi ça. C'est là avant aussi ça. Yo lobby qui quatrième président Tuzanaye il y a zalo kola mutu ya ko big sabiso na kati ya mboka. En même temps azosalela eloko yo zolo bateki yango des locaux elongo la biso na souffrance. Azosalela drapeau yo troisième président oyo zolo bawana. Mike bango nyuso bezaka na nzela wana ya kokende na biso kaka na libulu. Merci. Il y a zokene na biso na libulu te. Problème est ça skonini. Interroger l'histoire prophétique de la RDC pour comprendre les signes des temps. Omoni aza Mutoyo azala prophétiser na Congo. Na bilembo nyonso na olaksa bino prochainement. Mais ce que problème est zanine, aza entouré na ba prophète abala. Bato ba yebi histoire prophétique ya mboka Congo te. Ko sambela, biso nyonso nde toza bo to sambela. To tanga ka Bible, mais nzambe akabola ba différents ministères pamba te. Ache ba docteur, ache ba apôtre, ache ba évangéliste, ache ba pasteur, ache ba docteur pamba te. Apesa ministère na musala nango, c'était pas pour rien. Mutu na mutaza na domaine o nzamba pesa. Eza na bato asambela kaka ya za musala ne ka ko bimisa bato ba miracle lokola ba bimisa bato ba nzombo na ba magorodo. To ebite banda ko bimisa bato ba miracle yango échanger ni na via ba congolais. Bo se repentir hein. Po nzambe oyo abanda ko zela Congo ezonga na maboko na ye asa azui Congo. Et Simon Kimbangu oyo to banda ko loba oyo aza prophète na biso bientôt azo banda mission na ye na 2021. Parce que abandi mission na ye na 1921 na 2021 azo zonga pour recommencer mission na ye maintenant ekozala na kaya Congo te ekozala na Afrique. Simon Kimbangu azonga na bomutu te. Parce que Simon Kimbangu on a zolo ba sur les plans spirituels. Omoni Simon Kimbangu physique akoyate mais Simon Kimbangu o to zolo bela sur le plan spirituel nde siko ye wana azo banda mission na 1921 o yazala prophétiser. Ozonga et pas na bino ba messager ozonga na kamba Jérusalem kuna akozonga na Congo tokotanga na za na ba livre na kola soko e mutuna na akozonga na kamba kuna o akozonga pa na bino ba messager po bino nyonso bokoma odembela Simon Kimbangu bato asala na église te azaka mondimi na protestant si bon il était là juste pour chose moko noble nde mundela banda ko monisa biso pasi bino bosala ba makambo na bino ba bible na bino bokoma odembela sima na ye Bible eza bisote Bible eza écriture saint et puis bato belé ba mituna question na Bible outé pas na biso na Afrique na Égypte Bible eza écriture outé pas na biso mundela ke a falsifier yango eza écriture na biso tanga histoire comprendre Moïse a comment Bible wapi na Égypte et outé pas na biso ba histoire nyonso wana etikala na Égypte alors tozo diembela na Simon Kimbangu te na biso ke Esaïe a prophétisé à Salinine akei fallait ba messager ba sanini batikala pona kotala munzoto ndenge moko na biso to tikala Simon Kimbangu na zolobela na 1921 Simon Kimbangu abandi ministère na ye na 2021 oyo tozali siècle moko compteur esala nini ezonga ka 0 Simon Kimbangu na sur le plan spirituel akoya na laksabino quelques bilembo ya accomplissement ya prophétie ya Simon Kimbangu oyo a prophétisé et puis quatrième président wana na zolobela ezanani total à moi quelques signes oyo nazana yango awa bande ko bolimbisa ngai ba papier leki ebele parce que za livre mobimba oyo tozo koma pona
makambo mboka Congo oyo moyen to tikela ngo bato bakosa biso ezati ozomona awa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo epesi biso combien de noms 4 noms Simon Kimbangu a prophétisé pour na 4e président siko tala bilembo wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana 4 noms Félix ezana 5 lettres Antoine 7 Tshisekedi 10 Tshilombo 9 ezopesa biso 31 mais ça ba kombo na biso Afrique ba kombo na biso Afrique Tshilombo wana eza kombo ya Afrique Tshilombo na biso kasite na tuni Félix na Antoine eza ba kombo na biso te eza ba kombo ba pesa yo oso longola ba kombo ba pesa yo soko oso longola ngo répondre ngai lokola to longola te tozo salela yango nde ba kombo na ye o ba boti na ye ba pesa ye yango wana les 4 noms na ye o ya zanango ezopesa biso 31 lettres so 3 plus 1 ezopesa biso 4 donc 4e président azala prophétisé c'est lui ndeko po to ki moi lombango mais obo sala to yebi ke sala marabo na Congo po bozo opposition na terme moko simple dia lelo obo sala na mais c'est yango te nazo position pour na gagner ni oyebi ke position na zanango eza plus puissant que le kana politicien position ya ba politicien lingo zo position osoma mutuka osoma bandaku babiye ba tiela bino peka tout le monde pendenge ba politicien ba kenda na nkamba ba banda oya pepa na bino ba messager nde ozolo makambo nyonso je ne sais pas si ça peut être toature na mais nazo l'action bilembo te tala na bilembo so na sombi mutuka nde okotanga lola bien sûr na sombi mutuka na okufa lisute omona eloko nga nazo telema ba pasteur ezanini évangile wana ya mituka bandaku mabala Christ atika teka côté ya mituka te Christ ateya repentance yango futo salela et après repentance voici le miracle donc tant bo se repentir nde ba miracle osani et kolanda bino wana nyonso za ba bien matériel et kolanda mais d'abord repentance nazo mutuka so nazo mutuka na okufa te mais so na se repentir na komo tambola na kobanga nzambe naza na vie éternelle liboso na ngai c'est ça eloko yo naza na ngoposa mokonza mboka ayoka a interroger histoire prophétique à mboka Congo pour abimisa Congo na souffrance ayeba bilembo nini o ezo senga ye alongola d'abord justice pe travail o azo salela eza armoirie ya mboka Congo te eza devise na biso te ako salela ngote drapeau o azo salela eza ya mboka Congo te drapeau ya solo ya Congo to tangi yango et na laksibino pourquoi futo longola drapeau wana azana makambo ebele ya kosala l'homme congolais aza mort spirituellement donc na mutu ya l'homme congolais aza kokufa ezo senga une éveil prophétique ya solo et puis ezo senga éveil ya conscience ya l'homme congolais à comprendre kolinga mboka na ye papa bafuta ngate na makambo nyonso na osala ni mutu moko na famille présidentielle ayebi ngate nga naza Congo originaire ya province c'est yango zulu ka position naza besoin loté position ba choka oyebi pourquoi nazo témoigner makambo eloko moko eleka na mboka na biso après élection tangu monsieur Félix Tshisekedi a gagné cette élection eloko moko ebima na mboka na biso ya tribalisme otomonaki na kwilu na nini bazoboma bandeko na biso bakasayen ozomona entre batu ya position boye na position boye pona nini po oyo nda gagné ki eza boye te à cause ya eloko wana nde nzamba ya kopesa nga message oyo pona témoigner na ba congolais un pour na ko témoigner oyo Simon Kimbangu azalaki deux pour na ko témoigner message oyo ba 4 messagers de Mbinza bayanango 3 pour na ko témoigner eloko wana concernant le tribalisme ba biloko ezoboma Congo eza na émission thème moko na salaka shit ya Congo nazolobela ba makambo wana nyonso na kati ya shit ya Congo eza wana donc pour na témoigner nga naza originaire ya province ya Kwilu même province na Martin Fayulu naza na territoire ya Masmanimba secteur ya Masmanimba village Kintotila est à 3 km na village Sakambanza est village ancien DG ya Grand Hôtel Papa Bob Mundabi et puis maman oya botinga za mutu ya village Kimbembo Mikubu est village Nantalia Papa Kinwani donc papa ya ba Didi Kinwani ba Masamba et les Pépé bango nyonso donc naza na besoin le côté so na pesi identité nanga po ba comprendre po ba yolo ba keno na bandu ndaza mutu ya province ni non naza originaire ya Mboka wana. Alors je n'ai aucun intérêt. So bato azolo ba nazolo ka position. Le lo ayebi sa batu vérité c'est que je suis. Tant nazolo ba papa Masamba maman oya botingai. A benga papa plutôt Kinwani Koko. Ba Didi Kinwani wana baza ba Koko nanga. Bon ça ce n'est pas notre sujet. Oui. Le alors, sujet en est que ça ne sert à rien. Naza na pose lote so na pose mbongo na benga Kinwani otinde langa mbongo otinde langa mutuka. Parce que zanango. Donc je n'ai besoin de rien. Naza na besoin ya repentance à ba Congolais. Nous avons besoin de paix et réconciliation. Jusqu'à là, Congolais, c'est l'église, tonda mingi, tout ça, l'église, petite net, famille, mais mais ça va passer à Bazali.
Ba église eza pembeni awa. Do ata mutu moko te na ba église on a tiré aux à la repentir. Ba repenta ba sambela kanini. Recevez les miracles yango banda to banda ko zwati le échange nini na Congo. Banda opesa biso miracle. So ke kuna ba mususu ba bimisa ba to ba nzombo ba sete échange nini na via ba congolais. Yebisanga ce qui exactement oui to kenda osambela mais to sambela ka nini to ko fongola Bible to bando tanga okomona bazwa mukanda ya AG ko banda na chapitre 1. Donc AG 1 tiko kita. Omona ndenge nzamba zoloba. Tozo mela nini? Tozo lata nini? Tozo lia nini? Est-ce que tozo mela le sang de Christ? Tozo lata armure spirituelle? Tozo lia vrai évangile ya solo? O esengi biso to lia évangile ya solo pour mboka Congo, qui est la repentance, la paix et la réconciliation. Congo faut la vie à tribalisme. To longwana haine, to longwana manque d'amour, to longwana désobéissance. Donc to longola babilo ko na po Congo et kende liboso. Et message na mokonza mboka nazo continuer koloba message on azwaki eza pona témoigner munene ya Nzambe poto boya eloko wana ya tribalisme a interroger histoire prophétique ya mboka Congo soka linga bimisa Congo na souffrance ayeba exactement ezo senga ye nini po bimisa Congo na souffrance nazana makambo ebele livre wana mobimbo zo mona nazo koma eza témoignage ya Simon Kimbangu ya ba 4 messagers na ya Félix Tshisekedi azala prophétisé comme 4e président ya Congo. Oui, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin ya émission Nabiso Nandeko o ya lobi makambo. Ceux qui place aux alliés au monique et makambo ya lobby et concernés yo contacter pour ba contacter yo pesaka moi contact. OK, batnya so balingo contacter ngai bakobenga nga na plus 243 84 76 98 308 ou na plus 243 et 09 90 45 et 96 32 wana pona appel normal ou soit bako komelanga aussi na compte Facebook na ngai de King de Kikobo ou na groupe moko na créé na Facebook Congo mon pays libre TV et ça groupe poto partager ba message en Nzambe et puis bo s'abonner aussi na chaîne YouTube na bino Congo mon pays libre TV. Pourquoi nazo senga bo s'abonner na chaîne wana? Chaîne wana eza chaîne moko commercialité, eza chaîne moko évangélique parce que ba vision mususu Nzamba pesa nga moyena lukabino bande konanga ba journaliste ezati na koza vision ya 2 minutes na che yango kuna. Donc bato ba kokota facilement balandi yango. Ezaka pona évangile bato ba comprendre le signe des temps autozanango. Congo mon pays libre TV eza chaîne YouTube na bino bokota bokuta makambo eza ebele na kati. Makambo eza ebele shit ya Congo et outi wapi et outi pa na biso ba congolais et biso nde to ko relever yango to sunga mokonza mboka o Nzamba pesi biso to intercéder pona ba institution mboka na biso to sambela pona ba dirigeant nyonso Nzamba apesi biso so tangi na mukanda ya Romains 13 ko banda na premier verset ti ko kita au mona comment Nzamba azoloba bo respecter ba autorité ba tena disposition na bino. Bon, il va bien respecter bango kana ba buka mbongo à l'état to komina suka na biki ça sera la prochaine fois to discuter ngomi. Ouais ndema kam na zolobela oluki makambo pona Congo okosilisa makambo ya Congo parce que nazana ngo kitunga et ba 4 messagers bazana ngo ba conteneur. Merci à mon père spirituel Paul Maluzei, église Ezwami na avenue Louvois 266 na commune Lingwala, ya communauté ya ba 4 messagers de Mbinza, c'est l'île Lingwala. Oyo nyonso lingo contacter frère King na pesi bino ba coordonner nanga et surtout livre wana ezana besoin soutien na bino. Oyo nyonso mona lingi ko produire livre wana ba coordonner nanga ezawana boko contacter ngai poto ba contact mais botika la brancher parce que makambo ebele lelo tolobeli ka mwanda mutoko loba comment Mobutu aboma Congo et continuité na ye o tolobaki sur le plan spirituel Joseph Kabila comment ça sera la prochaine fois abomeli Congo toko lobela ya. Très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission Nabiso soki bo sepeli nango bo continuer kotala bo continuer pe ko benga biso ngai na bino tokutani malasi biso tout c'est Islatan Boloké. Identité, l'animateur de King Bisso, tout s'abonner dans Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, il y a musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malam, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bisso tout s'abonner, Nzambe Zamalam. Ma Référence TV, Zlatan Boloké. Identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme, Babi Tango fort de Falibou Paloma Yamboma. Hey, Pétia Yamboma.
Allez fêter, Togolia, Togomela, fêter un bon mais. Allez fêter, Fali di Kapa, allez la fêter. Bisogno surtout, total la chaîne moko. To s'abonner, bisogno surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula fêtier. Chia de Canton, Natalaga fêtier. Franck Kapaya, Lula fêtier, Renata.